vetusambira nakuwa velu tata ndogo tata mwana pe tata mwana vela ibani pesu kantino yenge papa simo kimangu kiangani papa simo kimangu kiangani papa simo kimangu kiangani dika kumangea zituswa ongenge mefana na zitusu bana nangeto biskero nangeba mama seno mezieta na kusangana wetu sangana awa papa ngene mona mwana na mwana yina nimetula na dilonga nange mbakumpe ngezi mana ya uve na nini ande bakia papa banzila diboko ya mwana na mwana futusa samuti devoile nege itana beto ya kufengisa Yerusalemi nsa tata mwana petata mwana vilela amen. Mwana Petata Molimo Santo
to fongola lisusu mokanda mwa tata Nzambe. Pona biso atoyaki nsima totangaki na Psaume 78 nzela ya yambo kino ya sambo. Psaume 78 1 à 7. Sima tokitaki na mokanda Exode 20 1 à 17. Sasa ipi tokotala mokanda ya Matthieu. Matthieu 23. Matthieu chapitre 23, versets 1 à 3, virgule, toqué na 12e verset, toqué point virgule, toqué na 26e verset, kino 28e verset. Tolobi boye, Matthieu chapitre 23, versets 1 à 3, toche virgule to sauté toke na 12e verset to sauté toke kosu kisa na 26e kino 28e verset. Soki tomoni kotanga ezali boye na kombo na tata mwana pe tata molimo santo. Na mutu wa mokanda balobi na biso Yesu walwengisa bantu mavanga bafalisi. Kolo Yesu akebisaki bayekoli na ye na bizali ya bafarisien. Tu wavova kwa makabu yelongo kimiandi. Wakamba misoniki ye bafalisi bavwendi vakiandu kya Mose. Tangulanga sika yinuswa ukiyina sika zangulwa. Toke kosukisa na 26e kino 28e verset. Umfalisi wafwameso tekavedisa mungudi ambungu mpasi wavedila kumbasi pe. Engwa beno lubinsoniki yeba falisi lumeso kunti alukaya bolufuanane yendiamu za vengu kuswa zimonikanga za ntoko kumbazi kansi mungudi zizedi kwa visi bebe afwa yensumukunu za zonsono ibobo beno mpe lumonikanga balunungu kumbazi kwa bantu kansi mungudi luzedi kwa disu kunti alukaya yekimbumbulu mukumbase mwana yetata mwanda velela. Amen. Tobondela. Na bolingo ya bino basatu na bule Nzambe tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe wa banzambe nkolo bankolo Nzambe bakoko na biso papa simoki mbangu kiangani. Yo mizalelaka uzali pe kotikala kozala seko pamba te uzali alpha pe omega. Mayele na ko transmettre bango nini soki yo moko yete koloba yango to sengi présence non Nzambe molimo santo ke biso poto yeba kolanda mala kono to kobika na kombo na tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo na tata mwana pe tata molimo santo ba papa pe ba maman lelo ezali yenga mokolo oyo ezali réservé uniquement
et pas yemoko nzambe mokonja bule papa simoki mbango kiangani nde pesa mindingi sala yo mondimi tata pe mama to matara esika potoyoka to landa nini nzambe alingi kati na yo kati na ngai na yango mokanda na biso ya mboto tangaki ya Psaume de David toyoki banzembo esopani awa nzambe molimo santo se atei biso tokosala kaka accomplissement pamba te nyonso bapesi biso yango batransmettre biso yango baoyo bazalaki concentré bamonaki elembo nini elekaki awa présence ya nzambe molimo santo mingi batiaki kate aya kotelema na chair awa apesi nyonso mpe akei nzembo oyo totangi ya 78 batata mpe bamama toyebi histoire ya bana Israël kobima na bango na Egypte mpo bakota na mboka elaka na traverse na bango kino bakatisa ebale bakende kokota na mboka elaka maye tata nzambe asalaki kati na bango toyebi biso bakimangiste secrétaire esala nde moto akomaki banzembo oyo bakotalisaka biso mpe bato oyo bayemba banzembo oyo bazalaka na bango ebele pamba te makambo ebele na Biblia ya mosusu ebunga toyebi sur les 150 baoyo bayembango banda David 73 esala 12 etani ayembaka nzembo moko Solomo ayembaka mibali Moïse mpe moko Kola mpe ayembaka 11 toyebi yango mpe signification banzembo toyebi yango puisque eza en hébreu Techilin et Tophilo kosanzola kokumisa tata nzambe mpe mabonde me nzembo oyo toyembi ezali Asafi nde moto ayembaki yango na ntina nini na quelle circonstance tokokita en profondeur te pamba te tokomi déjà na batitre académique oyo ebongi na biso na oyo etali makambo ya tata nzambe batitre nyonso confondi toza na yango déjà awa likambo nini tokosimba na nzembo oyo Asafi ayembaki na mokolo malelo tosalela kaka oyo ezali volonté ya tata nzambe po Asafi atalisi biso ke mai toyokaki ya malamu mai tomonaki oyo bayebisaki biso oyo batalisi biso yango nde tokolanda mpe tokosalela batata mpe bamama bakimbangiste tosalela volonté ya tata nzambe banganga nzambe bandimi
nde banda ntango wana tokobika totika komitambwisa biso moko oyo ya bonzambe yango nde tokotya liboso ndenge Asafi alobi na biso na mokolo mwa lelo. Kuna toleki mukanda ya mibale totangaki na Exode toyebi ke Exode ezali kobima, mais soki kobima ezali seke kokota nde ezalaka liboso po tata Nzambe alakaka na Abraham ke libota na ye ekokende buumbu na mikili mosusu mpe yango esalemaka bana Israel bakendaka buumbu na Egypte. Bakotaka 75 personnes baye kuumela kuna pendant 430 ans babotanaka ebele. Plus de 600 000 personnes kotanga, c'est-à-dire batangaka bibangete ba mama pété kaka ba jeune garçon ba oyo bazalaka âgé de 20 ans pona kobunda itumba ya solo Moïse avec président ya bana Israël ye mutabimisaki bango. Mais ntango bakomaki pene mpo bakota na mboka elaka na koyimayima oyo ezalaka na bana Israël bakomaka koloba n'importe quoi kofinga Moïse kotuka ye kokalifie na baqualification nyonso koyimayima wana eyokanaki epai ya tata Nzambe nde yango esalaki tata Nzambe aloba na Moïse ayebisa na bana Israël apona 12 personnes, 12 soldats parmi les 12 tribus ya bana Israël bakende kotala mboka wana bango moko balimonela na miso okoloba pe ezalaki mingi. Moïse asalaki exécution epai ya tata Nzambe ndenge batindelaki ye aponaki banongi 12 bakendeki mpe batalaki bazongi toyebi histoire mpe na kozonga na bango baye kopesa rapport na Moïse Aaron mpe lingomba mobimba ya solo esika touti nyonso ezali tokozanga eloko te. Les 10 autres oyo bapesaki panique na bana Israël kozanga koyeba bonzambe na Nzambe ya bango. C'est vrai, bamonaki oyo bango bamonaki, mais bazangaki ne manière à transmettre un message nde tata Nzambe asepelaki te. Nde Josué na Caleb bango nde basalaki lokola kokitisa mitema ya bandeko na bango totala nano esika touti mai totraverse bamiracle ya ndenge Nzambe asaleli biso. Est-ce que bato na balobi ke baza lokola baminga soki banani? Est-ce que Nzambe na biso akolemba na bango? Mais Nzambe soki alobi rapport ya banongi jomi wana eseblisaki tata Nzambe te nde Nzambe asilikaki yango alobaki lokola bobosani bokasi na ngai Nzambe na bino na mboka elaka bokota te. Moïse ameki kosuplie tata Nzambe kolela tata kosala bongo te bakoloba ete oza capable ya kobimisa kasi na kokotisa okomi incapable. Moïse na yoki yo mais soki Nzambe alobi suka Nzambe abimisaki maladie ya ndenge na ndenge oyo esilisaki bana Israël. Kaka Josué na Caleb na bana oyo babotamaki na nzela
bangoni bazwaki chance ya komona mboka wana, batata pe bamama. Lelo ekomeli yo na ngai Kimbangisto na o etali mibeko. Depuis 1985 babanda kopeta sete na mibeko na kala ezalaki botainka mobeko moko, le reste botiki yango. Papa nangi nalobi na biso botanga nyonso po moko na moko okangamaka esika ya kwela okangamaka wana. Bana Israel to yebi o yelaki bango na yango na tozala mayele biso pe na tango ya biso ekwela biso te. Balobi mokati mbila akwei na tongo akopesa mayele na baoyo bakoya na pokwa. Toyoki sort ya bana Israel to éviter en sorte que biso pe tokoya na sort wana. Tokobeta sete na mopeko ya yambo. Kozala na banzambe mususu liboso ya papa Simon Kimbangu Kianganite nzambe molimo centre na troisième veni na ye ami laksi kazali nzambe. Na 1921 tango ayaki bato basosolaki penza malamu te. Na 18 tango aye confusion totale. Et sikoyo tozali komona, tozali koyoka. Na tango bana Israël tango ba misailaki nzambe mususu. Toyebi ba conséquences nini oyelaki bango. Moïse akesolola na tata nzambe pona kozwa ba orientation. Esika bango batikalaki ba misaleli nzambe mususu. Toyebi bato boni bakufaka na mokolo wana. Na seconde kaka plus de 3000 personnes bakufi. Mabele emeli bango. Lelo toza na chance po toza na charge ya botongi ya Yerusalem. Soki yango te mbele tozali kosila. Malgré ça na yango batata pe ba maman nzambe o tovandeli awa azalaka na camarade na mutu te. Arezonaka ndenge biso torezonaka te. Aza pe na motema ndenge ya motema na biso te. Nzambe o tovandeli awa. Tango déjà au découvrir qu'azali nzambe to salela oyo ezali posanae to tika komi lukela ba problème to tika komi lukela ba malédiction ya pamba ba complication na vie. Tous à la fidèle, tous à la modèle, tous à la paix solo origine. Ya kopienga masolo ke toliba Kimbangiste. Po Kimbangiste azali mutamube, azali mwana na nzambe, azali lipota ya nzambe. Donc jamais akozala na mbanda na tata na ye. Tozala na banzabe mosusu liboso na ye. Mokanda ya misato totangi ya Matthieu. Toyebi ke Matthieu azalaki muyuda penza ya solo. Kombo mosusu azalaki kobenga ye ezali Lewi.
tata na ye azalaka à la fin na mboka Capernaum nde abiengamaki epai ya nkolo Yesu po ete akokozala moyekoli na ye. Matayi ye mutu akomaki sango malamu ya Matayi, akomaki yango na bandeko na baye bayuda po ete bayeba ete solo nkolo Yesu azali Masiya, mwana na Nzambe. Pe akomaki yango na monoko ya mboka na bango ki alami. Ndenge kaka yo na nga lelo tozoloba Lingala, tozoloba Kikongo, oyo eza international. Ke ntango nazoloba moto nyonso azo comprendre pe azwi mama likambo. Makambo nini Matie akomaki? Ezali maloba ya nkolo Yesu. Yesu azali kokebisa bato na ye bayekoli na ye. Azali kobenda bango matoyi. Bozala lokola ba pharisien te. Mateyi na biso mokolo malelo eza na face opposée. Totangi ndenge totangi tokolimbola yango ndenge Nzambe abongisi yango. Toyebi ba pharisien na tango ya bana ya Israel bazalaki bato moko ya lolendo, bato ya lokumu, ya kolata bilamba ya pembe, basutane. Tango azoleka na balabala, mutu nyonso il faut apesa ya respect. Po bayebi ke bangonde bayebi secret ya Tata Nzambe. Bangonde bazara bizali ya malamu. Pe balingaki honneur. Makambo mibale tokolobela wana. Nkolo Yesu azali kokebisa, azali kopesa malako epai ya bayekoli na ye, epai ya bato na ye bakokana te na bapharisien. Na apparence ozomona bango bazali bato ya Nzambe. Na kotala na miso pe kotala bilamba oyo bango balati elakisi ke libota ya Nzambe yango wana. Basorolaka na Tata Nzambe. Likambo moko mabe ekobona na kati na bango te. Menzoka nde na kati. Sika secret ezali. Ekuna na suka nkolo Yesu azoloba, azopesa avertissement, ba attention, engwa na bato oyo bakokani lokola ba pharisien. Baza lokola ba tombeau, ba cimetière, ba tie ba carreau, ba peindre yango très bien. Mutu nyonso azolula bango. Ah, ba cimetière kitoko. Ndire bato bavanda kawa. Ndenge tokomi kosalela yango mokolo malelo. Tozotonga ba musée, tozosala ba beauté ndenge na ndenge. Nzoka na sikuna mikuwa. Oyo bakundi après 4 jours solo makasi soki babuki place wana. Nkolo Yesu azali kotalisa bato na ye bakokana na bato wana te. Lelo yo nanga kimbangiste. Nzambe aponi biso. Tondimi tozala ekolo na ye, libota na ye. Bato oyo bakolakisa ndakisa ya sika na mokili. Bato oyo mokili mobimba bakolanda. Bakotalela esika espoir du monde ezali.
Et yami balé ba uniforme oyo to lati bananga moko na telemia vert blanc. Est-ce que tu as une signification nango? Blanc blanc. Est-ce que tu as une signification nango? Mukolo mususu papa fu mbanza lobi na biso nazalaka na esengo ya komona bino mokolo mayenga soki bolati une forme ya lingomba tata nzambe abosanaka masumu na bino nyonso. Donc tobongwanaka batata pe ba mama muta kosa yo te soki olati une forme na biso tokomaka na beauté mususu. Beauté moko ezalaka kobomba baebimi libanda par rapport soki oza na tenue civile. Posa ya tata nzambe ezali ete ndenge tolati ba uniforme boye transparence wana ezalati na kati, pembe wana uniforme wana ezalati na kati. Nde banda tango ya nzambe molimo centre papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe azali ko regretter, azali ko nyonga pona yo na ngai tondimi responsabilité oyo ya ko lakisa na mokili mobimba ete solo nzambe alati nzoto koloba n'importe quoi, kosala n'importe quoi. Nzambe azali ko regretter misala ezotambola lisusu te. Bantisani très faible pona nini masengene mabe koti mingi. Batata pe ba mama tozala mayele. Tozala mayele. Ndenge tolati ba uniforme, ndenge tozopela tozongala na kati pe kuna engala tata nzambe pe alula bote wana ya kati. Bakimbangise tosopani tokomi koyokisa nzambe soni. J'étais qui? Njembo mi bale boyembaki. Mutura muta tire conclusion. Po matei na biso ezalika na banzembo to yembi. Biso rappel kaka to sali. Ya bana na nzambe biko mona na polele. Moto na misala pene tamboli na ye. Dijaleli ya bana na satana biko mona na polele. Moto na misala pene tamboli na ye. Dino baso bobya mama kati na lingomba ya kolo. Oyeba boko eba na moto nejaleli ya tata na ye. Dino baso bobya mama kati na lingomba ya kolo. Oyeba boko eba na moto nejaleli ya tata na ye. Dijaleli ya bana na nzambe biko mona na polele. Moto na misala pene tamboli na ye. Dijaleli ya bana na satana biko mona na polele. Moto na misala pene tamboli na ye. Ino baso bobya mama kati na lingomba ya nkolo. Oyeba boko eba na moto nejaleli ya tata na ye. Ino baso bobya mama kati na lingomba ya nkolo. Oyeba boko eba na moto nejaleli ya tata na ye. Kati na lingomba ya nkolo babebi sebele kasi babombama. Misala na bango koboma peko nyokolo bana
Kwatina lingoma yako na babebi sebele kasi bagombama. Nisala na bango koboma peko nyokolo bana yakolo. Kasi tojoli na zina boko yebana. Boko yebana. Bana ya satana. Kasi tojoli na zina boko yebana. Bombama misala na bango koboma peko nyokolo bana yakolo kasi tojoli na zina boko yebana. Na Zakaria 8 verset 23 kuna nde bakotangelaka biso mibali tomi bakoya kokangana na yo lakisa biso soki Nzambe na azali kaka na bilamba oyo olati yango nde bakokangamela yo uniforme oyo olati mpo baza sur ozali saint ozali pete ozali mwana na Nzambe ozali moto na mobeko ozali moto na misala ya mabe te suka na yango mama likambo tokokende na yango ndenge papa de ngenda alobaka na biso tolongwa na hypocrisie totika kosalela liso na se ya likasa omoni moninga ozali kosekisa ye ntango kopesa mokongo akufa lobi mosika papa ngenda aloba na biso ke l'hypocrisie ça va vous coûter cher. Tosukisi boye na komora tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tusama. Sede tu no mazulu bikankumba kiasi tu soir. Kimfumu kia kukiza lozoro la kula vanga vantoto bonso muzulumpe. Dia kweto kwa lumukalo mutu vana lumbeki. Oto yamudila foka zeto bonso betompe. To yamwa to vidi foka. Koto twalani mu tana mo kwambi kadikia ko kimfumu Kembo yengolo yanvu mukumbase mwana mitata mwandovele. Amen. Makambo mabe marekibiso yangonde pasi eribiso zambe tata la biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe maleki biso yango nde pasi eli biso kokufa maladi nzala mpe bitumba awa tozangi koyeba yo yango nde pasi eli biso awa kokufa maladi nzala mpe biso awa tozangi koyeba yo yango nde pasi eli biso.
kwa tata. Tata mwana pita mwana pita samira Fumu Yesu Kristo papa simuna kimbangangani mwanda fella tukufutiri matondo nzitusu kadi ngeyin kwa nkenda ngeyin kwa zola muna beto ntamuza wontono tukuba mene musalafuka kya bana baku bavutikidi mudibundu mututwarisa nyantukulu yensukulu tukere mnamoko mako na nkumba sei mwana vatilo milemo. Amen. Na nkumba tata mwana petata mwana vela betuke zibila mukanda tata nzambi to Bible na mukanda ya Baloma. Mukanda ya Baloma to Romains chapitre 6 verset 1 jusqu'à 14. Qui tovova situsikila mumasumu basinlemvo wanieke kadikaluze ikwe vokuna twena twabotukwa mu Kristo Yesu twabotukwa mumfuilu andi ikuma votwabunda na yeyandi mukifwani kya mfuilu andi sitwabokala mpe mukifwani kya mfulukulu andi kadi ya masumu ya fulukuswa katwidi fuluka katwidi vutuka kala nanga ya masumu yaka Kristo buka fulukuswa mubafua kana vutuka fuarko lufua kalulendi vutuka kunyala ko kadi ena kwa nzambi keni nawo bonso bobo lufuti tumamana nzinunu zao kalu yekulani biela bieno bonzo luazu bikondolo lunungu kwa wavukuswa mubafua ibiela bieno bonzo luazu ya lunungu lwa nzambi kadi kalwena kunsi ansikuko kansi kunsi anlevo mkumbwa sei ya tata nzambi inanipesa kana Mose angilani kitekiko kakifwani kyalekwa kina muzulu vole aku mungatuko siku ya banzila lumkia lumingi bya bingi munsi inakuvana yave nzambi aku siku ya sana kulabulaniko ya ivwa kutani kwa ontono mumwela kwa ontono mudiela diaku dia dionsono ye mungolo betume kwenda na misiku ya dibundu na beto baba bonsono kani mkutu ntantu ako ya tatu kunwe fumu ya tanu kukiniko vokwenda talamakinu ya sambanu kula fote futanga mpaku aluyalu lwansi ya 10 ngulu ya vata voya mfinda ngati vonkima vomakakuko nkumba se ye mwana ya ba Saint-Elam yanike nani i basanza bakatilinga ikoki na komi mukana na paroisse na ngai ta paroisse nde bako
yako conclure bon toko kozong sai na ngomba alanda malongi ngomba tozwi témoignage ba para na biso nde yango telemisi biso awa lelo tokobenga kombo ya tata na mama oyo bakokani beteke bokila nkumbu yayo papa Inkwanzambi Sozinia so babengi yo ondimi swati présent swati Kalunga na Kikongo papa Inkwanzambi Sozinia mama Baza Lungu Satu monosia telama yekwenda kwa sami yevuva kwa yandi tata yavulele masumu kuzulu yevaluselwaku kifweni diaka bikwa mwana kuko umpanga bonso nsadi munsadi miyaku kwandi yensampatu mumalu mandi lutwala mwana ngombe wavuluka luvondao twadia twayangalala kadi mwana bayantika yangalala tusam munankumwa seye mwana ye tata mwanda velela tata Nzambi fumeto Yesu Kristo inge tata mwanda velela pasimo kibonki angani tukuvutile lemo amen. Tata ye mama beno ibana banzo isiku ya bundu dieto beno kabanzenzako bundu di yangalale wa unu futukidi bifuru bina lwa sisa tukaisa mpangi setu mkumta zalo mnakumba se mwana mwanda velela lutela papa talungana kyangani papa danginda kontima mfuma longo tukuvuti funda matondo bonsu tulomele dontete mu zibantika fuka ketu fo bana bakunge ubaya bambu di moyo hatu bavutika bifulu basisa pe bambu la moyo banka kabla munlonga o bakisunzula pasiba kota munsinza wa landa ngeta tamonda vele manchikulu tuza motiklo bange matukumba sei mwana monda vele la amen. Na kombo tata mona pe tata mo santo kimbangisme oye kimbangisme oye kimbangisme oye kamba mama mwilo oye mama mwilo oye Papa Simo Kimbankianga nyoye. Papa Simo Kimbankianga nyoye. Papa Simo Kimbankianga nyoye. Papa Simo Kimbankianga nyoye. Azola, Parebizola, Akaikaka, Nyandikaka, Nyandikaka, Nyandikaka. Merci na Congo tata mona peta ezali territoire nde to sili kolekisa première partie na biso na
etambisi na papa révérend kuna mawana Charles ya azali sectionnaire na kati ya section ya Kintiako atangeli biso mikanda misatu ya yango ezalaki psaume 78 les 7 premiers versets akendaki na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 mukanene misatu ezalaki ya Matthieu chapitre 23 verset 1 à 3 asotaki akendaki na verset 12 asotaki lisusu akendaki na 26 ti 28. Voilà mikanda oyo batangeli biso mokolo ya lelo bambuta bazali awa mie place sampona baya kolelisa biso lisusu programme tozali kosema na papa pasteur du directoire soki tolingi kuna tokolinga na honneur après honneur tokopesa 3000 francs mpona misala ya papa Simon Kiangani na suka na yango prière de clôture na papa pasteur du territoire nde ako sindika na biso première fois ezalaka recommandation ya nzambe na biso kosenga biso mette fois to sambelaka biso nyonso tokozonga lisusu awa ki ete ezali awa na paroisse centrale ya cité. Donc dimanche le 29 octobre il faut ete topesa yango na niveau topesa ba liste ya chaque paroisse. Donc chaque responsable basengaki ba triplex 10 triplex par entité. Tinsane goza bakopesa de paquet ya home général par mouvement et ba plateforme bakopesa kosala na yondika.
Tomoni awa ozali na koki ko se présenter na chaîne na biso kombo na yo pe ozali na kata Lingomba. Ngai kombo na ngai mama Kembi Chua Shimita na kati ya Lingomba pe na mouvement ya surveillance naza mama Kondifa ya territoire ya ville ya Mwanda. Merci maman Kondifa ya territoire ya ville ya Mwanda. Tomoni bino awa na monde ya bi ba ya bauti vraiment de partout dans le monde pour que baya ko zwa bateau de pêche. Ta ke bino maman ya Mwanda et c'est roni bozana. En tout cas na komba tata mwana pe tata molimo santu biso ba mama ya Mwanda tozana esengo mingi. Parce que mukolo oyo tozelelaki yango tobanda koyoka kaka ba mama bakoya et que tomoni yango pe ba mama baye tozana bango awa elongo esengo ezana biso ya makasi tozozela ka jour wango oyo ya bato na biso tozozela eya donc moi écoute kozala te ana Mwanda esengo etondi makasi vraiment. Ndenge bozali kosala misala pona na ke partout pona koyamba bapaya mobilisation na yo lobano kozala nini ya ba maman o baza musika parce que oki était deuxième vague koya yo ozali mwana ya Mwanda kolobela ba maman nini olo atata o baza posa ba ya susu ba ko rejoindre groupe o baza awa pour que baza na kobanga te. En tout cas esengo eza c'est parce que bango moko nanu ba oyo baza awa bayebi bamoni o baye kokutana awa ya wana tozosenga na bango babanga na bango te biso tozaba na papa Simuki Mbangu Kiangani baya ebele. En tout cas makambo eza nango kitoko makasi na ye moko papa Simuki Mbangu ndenga azotambusa biso na Lingomba na ye. En tout cas makambo na biso ba mama eza nango kitoko baya tokoyamba bango babanga te. Merci beaucoup maman Shimita, maman Kondifa. Mbote maman. Mbote maman. C'est la caméra. Comment on a pu le mouvement? Comment on a maman Bercris naza na mouvement ya MS Kaska Mwanda. Merci maman Bercris, tout le monde va basé belé pour na yo maman Bercris on est ani pour le papa nyos. Et c'est on ngai ezali été maman présidente asisiko komela biso awa na mbanza ya Mwanda. Na mboka ya Mwanda aye ko visiter aye pona tina o etali bato esengo eza makasi poto yoka kaye kaka na koyoka mais sikasikoyo tozana ye elongo pe tozomona ye azana biso ensemble. On boye ya bato take yo mwana Mwanda parce que batake chasa ba mona ngote batati be le kata venu na bangote parce que yo mwana Mwanda revient pour mona on a misu esengo no ezali esengo na eza makasi mingi komona bato esili ko komela biso awa na mboka ya Mwanda. Tellement to bando pesa bambo na biso to ndo lobaka Nzambe to somba eloko yango po esala biso malamu komona yango ezala esengo mingi mama Dorothée. Merci beaucoup maman. Merci maman. Bande ko balande précédemment to za bongo na groupe Gaki est-ce que donc va na ba moment ba ko se présenter liboso na bino mbote maman. Mbote maman. Kombo na ona na yebi déjà na lobi ke ozala Gaki kombo na yo ezana. Bon, kombo na ngai maman Josiane Madi ya Kiangani. Maman Josiane Madi ya Kiangani na gauche na ngai maman kombo nani? Maman Lucia. Maman Lucia na Gaki. Maman Josiane tomoni bapaya baye belé na tina ya koyamba bateau de pêche oyo ba maman kimbangisi basombeli papa Simuki Mbangu Kiangani. Toyebi ete bino boza bana ya Mwanda. Et c'est on a vu nous anil komona une forte délégation pour la koya na tina koyamba bateau de pêche. Merci beaucoup maman journaliste. Tozana esengo makasi komona nanu premièrement ba maman na biso ba uti Kinshasa na tina ete ya masuwa o ezoya awa na Mwanda bâton de pêche ye moko mukola Lingomba papa Simuki Mbangu Kiangani kala te tolingi tomona ye awa na Mwanda pona koya ko inaugurer masuwa wana donc biso pe totonde na esengo mingi yango biso pe tovandi elongo biso moko kaka te na ba maman na biso ba uti Kinshasa ba ye pona tina ete tobonga makozela mokonzi ya bule aya elongo na biso tokoka koyamba masuwa wana siko na lobi eloko kala mutuna mona otuna yo bamsusu pe balingi baza pusa baya ba vivre événement ndila mona biso bansu bazo banga Mwanda mboka Mwanda tokolia ni tolia lata nini Mwanda tokomela mai nini yebisa bango na Mwanda ngo eza ndenge ni. Bon, maman journaliste, oh bazolo bake Mwanda eza mboka, Mwanda eza sumboka te. Mwanda comme ville, bien sûr courant dans le comité mais courant eza déjà en marche. Ce que tali bo misala ezo salema déjà babanga te. Maya pompe ezali, ce que to moni ke non maya pompe ezate, premièrement parce que balobara non, na Mwanda toza na pompe te.
maya bapompe eza te eza tokosombela bango ata bacanadien pire bakomela toza na océan oyo mpe kolobakeno na omela nanga mai ya océan bien sûr ke eza mungwa amela kaka oza na mbongo koyamba bapaya nyonso bakoya susu. oui mama toza na mbongo tokoyamba bango ata ya moke oyo kaka ekomonana toyamba bango mokolongo esengo na yo pele kozala so tomoni mpena bato yango ye liloba nini lokoyebisa bamama mokili mobimba mpo likambo oyo biso tokokisi. Bon, tokoyebisa mokili mobimba ke mama Mwilu ye moko wana azali mama première dame internationale kati na mokili mobimba et surtout na kati ya lingomba na biso kimbangiste ye moko toyebi maemance o asalaki kati na lingomba na biso ba mama ope bazanzinga nzinga bazana libanda bazana posa baya to sala elongo na bango soit to yamba masuwa wana elongo na bango bayoka soni te ezala ba non kimbangiste soit ba kimbangiste baya to koyamba bango maboko kofonga mandenge to yambi ba mama na biso ba uti kin to yambi bango maboko kofonga mabaya to koyamba bango. Merci maman Zozana. Maman Lucia, attention Elio, est-ce que vraiment vous en êtes royamba pa ndenge ba uti d'aller partout dans le monde ba quitter dans monde? Makasi tozana sengo royamba bango. To moni ambiance ndenge lekel awa nde to yambi ba maman général pa na yo esali onde. Esali nga sengo makasi premièrement po na yebi ma présenter ba liboso na moni esali nga nanu sengo. Pe ndenge to yambi ba pa na biso esali biso sengo makasi. Donc espoir déjà ezali ke bato na biso ezali koya donc tozali esiro makasi okoloba nini na mama mokili mobimba ndenge bato de pêche ezokoma nde tokokisi esenga tata molimo mosante. Donc premièrement na koloba bamama tolemba te donc ndenge tozalaki motivé mpona kosomba bato tosombi bato eza déjà marche ezoya donc tocontinue ndenge papa alobaki tosombela ye mpe avion. Donc to continuer volonté au tozaki nango wana donc et continuer donc on zaki nango ya koloba po na volonté ndi emona na susu. Merci maman. De rien papa.